kinga na nzela e na nyakolokota ngaye mobali ya baveve ye papa banetike o mawe Zambe mosungi angola o yawe kumama na yo ya kumama na yo Yonde mosungi Kongo papa kumama na yo nakoti kote o kolona koti kote o nakome mayo na mapeka kino na suke Yonde mosungi kokamwa nano na mona nangate mobali ya boye na mokili mobali ya ndeko mwasi yo kangai na yebike okosilika po eza na mobali moko asala yo mabe ndeko na ngaso tolobi to fongola bolamu ya amour en distance to kobanda lelo tino bito lali ya na chaîne amour à distance ndeko na nga okokanga ndeko no ya mwasi mabe okanga ndeko no ya mobali mabe biso basi to kwei nango mingi escroquerie tango akomi na poto réalité yake kokuta kuna kimwana mobala bato ena mutema ne malamu ele bachana mituna baoki amour à distance eza bolingo te eza bolingo lokuta amour à distance e comme mangana échec na vie oui eza na ba relation mususu en distance eye juste pour aider yo o comprendre que oza mwasi balingaka yo takala tozaki ba chéri copain copine diable ebo bongo la pe makambo ngo nzamba pesi yo grand frère moko asunga yo na ba classe asunga yo se découvrir asunga yo sala business ya to mona basi ebele baskroka mibali na poto azana na mobali na ye na Afrique basala ka bolingo na bango mona mobali atinda ka bambongo na ye so na bina tcha ba audio a téléphone ngeza craqué un homme marié alembi na ye amoni ke mwasi na ye na poto makambeza na ngo bien ta lembi na ya boyi na ye liwa ndeko na ngai mwasi a voyager eloko ane pesa inga passe eloko ezo boma pe bandeko na biso mibala poto eza matoyi epa na biso bamongo balobaka boye soki ovandi na mobali yokaka mingi toto yo yokaka matoyi na ye fo yokaka nini yo mobali yako l'initiateur c'était Yontinga akanga masolo la chaîne par excellence Yé Yé Banangola, Gemidol TV. Eza na ba émission ya makasi. Ba théâtre ya makasi. Lelo, libeba, lelo, libeba. Balobi, l'aura bien, bagag ya bien, ba film ya bien, ba information ya bien eza awa. Bo s'abonner, tala nga na zawana. Boko mona ngande bolingaka nga. Gemidol TV, Kenya Liboso, avancez! Odingo tala nini? Odingo tala bakaki, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kota pasi msesite. Place de Chino Lanzali, soso pe mobuto azali. Batu tu bolinganga, na opi bolinganga te. Bo s'abonner, bo za décider. Nous surtout de sala awa, ils sont super canon. Ils sont super barbara, ils sont pour ça makiti. Toko makasi bande kunengai. Baba de Yontinga, udusele musene yo kitoko. Ndezali chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na batu banso. Bo s'abonner massivement parce que bon tela bilo kitoko, ba gaga kitoko, ba film kitoko, ba série kitoko, ba photo kitoko, ba émission kitoko, nyoso ya kitoko. Ouais, balubi, muto akimate, muto japete. Biso nyoso, musa pinzira moko, bo s'abonner, to s'abonner. Bah s'abonner. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bo s'abonner, bo reçoit des émissions, kafu, bo reçoit gaga, kafu, bo reçoit vraiment makambu. Bo s'abonner vraiment massivement, bo rater. Est-ce que si na kosabino? Nanote. Est-ce que si na kosabino? Nanote. Boumela. Bateyate. Bagag. N'importe un temps. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. On a lu massif. Zuli nanga ya mawe lelo ebongwa na koseka e nandima kiti na kozwa kimia e na bomoi nanga ye pona nini na seka lelo na bonga mapona pasi ya lobi ekoyela ngai ya solo ekoyela ngai
Nzambe, Nzambe na ngai, Nzambe oyo, Nzambe na. Sala ngai lokola wolo, na maboko ya bijoutier. Ya mabrike pesa ngai forme olingi. Ngai oyo nazalaki mosika na kati ya zamba na nyamo na ngai. Yo longoli nga na zambo kotisi nga na ndako nga pe nalia na mesa. Yo moto latisaka moku wako kauka poso pe opesi bomoi. Yo landanga na fulwe. Ngai elenge mosi na nzela na nyasunga ngai. Aboti nga bwaki nga na nzela na nyakolokota ngai. Mobali ya baveve. Papa banetike o mawe. Zambe mosungi angola o. Yawe kumama na yo. Kumama na yo. Yonde mosungi ya Kongo papa kumama na yo. Nakoti kote o. Kolo nakoti kote o. Nakome mayo na mapeka kino na suke. Yonde mosungi ya kokama Nano na mona nangate mobali ya boye na mokilie mobali ya Babi mobali ya baveve papa bane tike Zamba bolingo balobi nzambo na tombola kana yoka kesengwa ko tombola tongo midi pokwa aza monene aza bolingo Nzambe oyo aloba na biso ke ils vous feront la guerre mais ils vous vaincront pas. Il est toujours là derrière nous pour nous soutenir. Oh, quel Dieu, le Dieu puissant, guerrier fort dans les combats. Alors que le bonheur, la grâce t'accompagne. Bane kwa mamuro wana bajemilov na biso nyonso bozi susu lisungi ya kolanda ngai pe bozwi lisusu ngolu wana ya komona nga pe nga na mona bino Nzambe alola aleka lisu na kopambola biso balobi mwana mwasi aswana na kanda ngana kanda toyoka na rate toyoka nina ye lelo lobi tokobeba na kaka mwana mwasi aswana na kanda yeyo balobi atelemi liboso na biso lelo na ye kolobela biso nini na mokona lelo tosolola ya mokona lelo toye kosolola nini telefone na ngai ezalaki craqueur Nui batu babenga kinga à mort ou eloba lango Istanbul par les mains européens lobi mamour yoko takakana ba via batu pona nini Abi pourquoi yoko takakana ba via batu lobi non c'est mon travail c'est ça Dieu m'a donné c'est mon travail un jour Tozalaka na cabinet de consultation avec Mamour parce que Nzamba salinga ngolu wana il faut ko kumisaka ye na ngolu asalanga pesanga sagesse pona nakata kamakambu pena lobaka pena pesaka mutu réponse na motuna na ye pe lobi azwalika mona sunga ye pe esalema ekende bongo bota lelo banoela kapuluta lelo akomi noela opeta grâce ya Mamour lopinga ba baleka na nzela nanga baleki na école de savoir ya Mamour bao baleki na tout solo lango baebi nini o Mamour asalaka balobi moins de jalousie parce que bato baleki na nzela nanga bayebi ba pambola maka peut-être mutu musozo ba bia Mamour na sambela na pasteur nanga na sambela na ba mama nanga mais tangu na leki na yo tokomi ko solo lango kaka na Mamour na zui ba makambo ebele peut-être pe na zwa ke mona banzela mosuste est-ce que ça vraiment grâce est-ce que vraiment na ko betela nzambe maboko te na ko kumisa été lelo to lobela amour en distance Lelo na lobela amour en distance ezali pe monene pour amour en distance en to lobela ba o babala naka ba o esimaka ba o esimaka te pourquoi esimaka te téléphone nanga lobi ezaki ko pasuka ya Mamour ngai bolingwe ya libanda kutu pardon ya Mamour nga mibala poto ba aventurier ya Mamour Mibala États-Unis, Mibala Canada, Belgique et surtout français. Yamamunga pena mibali balo kuta. Yamamunga na poto na zui pena mobali nanga. Na Congo, mobali wana na tindela ke bambongo. Nzoka mobali wana aliaka ne bambongo na ngana ba makangu na. Ngaya mamuku tukoloba te na futela babokilo bandaku. Nzoka bokilo ngana ofutela ndaku. Azande donc na ebisi bino téléphone ezaki ont craqué na lobi merci beaucoup bo pesinga sujet to sola ngo kasi lobi pour lelo naza eloko ozong c'est la binoté na ne loko ozong c'est la binoté pour manager na nga lembia lobi yango yo Mamour yo makamba bato kota ngo pona ni
nabi me musala nanga ngwana te parlement européen Justin Mbula musala nanga ngwana nzamba pesanga na sala pona liambo bafuta kayo penga bi ome bafuta kamati c'est pour na bano lexa ngo susu bana no sabino na bano ko sabino ke no mutentel ayibisa ngaya mamu no vraiment mamu eloko esala meli ngaya mamu no ndimate mamu $50 yango ya mamu no ndimate ezana mutu na mutu na considération oyo azwelaka mutu na ye ndenge bongo biso basali ya Gemidor tozwaka papa na biso de Nzinga en considération et ça la biso passe surtout nga mamu esala nga kitoko te na raté appel ya papa na nga de Nzinga ke abenga kinga azwinga te parfois esala nga kitoko te na ba papa lingi aloba nini papa moni nini na émission papa lingi aloba nzela ngo eza ndenge nini est-ce que batuna ki papa est-ce que baloba ki na papa likambo donc appel na ye esala nga moi mituna ebele vraiment ndenge moko pe na bato bazaka na considération ya misala na biso. Merci beaucoup bandeko nanga amour en distance eza makambo moko oyo eza eloko ensemble. Ce qui tozongi nanu na Bible, tozwe de Genèse Apocalypse, tomoni nanu place mon côté o nzamba mentionnaki que bolingo congolais il faut asuka na Kinshasa a vivre na mutu a Kinshasa, mutu aza na Angola fa vivre na mutu Angola, mutu aza te tomona yango te. Tomona yango te. Prévane na kena na nini moko normal hein, na effet normal bon mais manga trop spirituel te za te mamu wana le bible était nzambe atinda ke on a sens te parce que wana toyebi ke eza na ba retour au bercail où esalaka il faut ozonga na retour na village na yo okende kuzwa mwasi na yo to mona Isaac Abraham atinda ibake de kukela ye mwasi na mboka na bango et bakende kuzwa Rebecca autaki bongo amour azaki musika bayebisa ki Rebecca et puis ba pesa ikarambano ke moi si yango kozala boye moi so boke de kutana kozala boye akolisa ba donc Rebecca salaki wana lelo to lobela mte non ba pasteur nyonso bazana posa to sola ngona mamu to sola parce que nazana posa na sola phénomène kinchu dimeka na ba pasteur nana posa na sola nkara na ba pasteur basali na nzambe ba mekana na kotalisa biso phénomène kinchu di eza malamu to eza mabe bandeko nanga amour en distance o mamu azolo balelo eza bolingo moko ezala kitoko mingi pona nga naloba eza bolingo moko ezo ko enseigner mwasi eza kosalisa mwasi ba découverte ndeko mwasi yoka ngai nayebi ke okosilika po eza na mobali moko asala yo mabe mulumba moko alekisela yo mutu donc alekisela yo moke moko alekisela ki yo batana yo asalaki te do moko rigene moko te awa ndeko mwasi yokanga longola na nukanda longola na eloko ndeko wana salaki yo longola na makaniso yo ngo mona ngo zwana na tamo boyebi mukie oyo ngande ko na amour na yele na mukona lelo amour à distance est enseignement munene vrai ou faux amour à distance est comme amour na mariage c'est vrai amour à distance est koki ko mema yo na mariage yonde ozala prête amour en distance et memayo na mariage ndeko nanga lelo tokutani na ba choc ba coup oeza amour en distance ba conséquences nango ezali ba bolamu nango pe ezali ndeko nanga so tolobi to fongola bolamu ya amour en distance tokobanda lelo tino bito lali ya na chaîne mulumba lembi na olembi soki bito lobi to bandolobela mabe nango tokolala wa na chaîne so tolobi to tchaka téléphone ouverte batu ba benga biso ba yebisa biso ba buzoba oyo bango ba moni na amour en distance ezala muto azana poto ezala muto azana Afrique bango nyonso bakopesa biso ba makambo na bango ndeko nanga na kala bandeko na biso bakenda poto bazala na posa babalaka biso na banino na bango parce que bango de mutu to mona bango ba excellent peut-être tozora bango likolo parce que par rapport à Afrique ba mode de vie na biso façon tozo vivre ba social na biso ba makam na biso eza vraiment moi passe bango ba kenda mo liboso ba sala ba découverte ba comment ba comportement mususu yango mona ka plus to akizaka mingi ba to poto mais en soi to boss na keto comme déjà différent na ba culture muto arumeli na poto azaka na culture muso comme culture ndenge mususu na biso batoto en Afrique comme mona makam ndenge mususu yango mona muto na poto azaka na confiance na biso penza te bazaka vraiment na confiance na biso mingi te par rapport à quoi par rapport ba kena mboka moko
a développer mentalité na ye ake omona façon baninga muso bazo vivre na façon pe biso to vivre ka et des mages toko sakata na babilo kwa mike bande on a biso tango bakenda ba poto ebele azalaka na posa abala copine na ye ebele azalaki na posa azonga na mboka na ye azwa pe mwasi na ye ebele bazalaka na ba posa wana réalité ya mboka mopaya eyaki kosala ke batu mususu azonga lisusu na promesse oyo atikaki na mboka te vu que réalité ya kuti ndenge ba mikolo na biso ba sage balobaka mboka okoma te mapata ekweya ndenge ezalaka na batu bazalaka na Angola voyage eza facile so na ke Angola mbala moko na ko voyager so na ke Brésil mbala moko na ko États-Unis so ki na ke mbala moko na ko bimela boye ba réalité o elekaka na kati wana po mutu a traverser akoma na place wana ne ba ebele ba bomelaka biso ya ebele ba bomelaka biso eza ndenge moko na amour en distance. Amour à distance ndeko nanga okokanga ndeko no ya mwasi mabe okanga ndeko no ya mobali mabe. Surtout ba victime ebele za biso basi. Eza mwana biso tozolobela biso. Biso basi to kwei nango mingi. Escroquerie. Na lobaki bandeko na biso bakendaka poto azana makanisi na kozongela mamour na tiki na Afrique. Po mamour aza kanu na Afrique. Mamour aza kitoko, mamour aza mwana malamu. Tango akomi na poto, réalité yake kokuta kuna. Poto eza peut-être Angola te. Poto eza biloko ekomaka keno biloko mikolo nga na lobaka na ngate. Yango na loba so za la poto mamour biloko mikolo landanga na PV. Na ebiso biloko mikolo. Tango kokuta na réalité. Est-ce que bato nyoso bakendaka poto po asala eloko boye fallait asala bo? Non. Ebele bazwaka na bango normal. Mais lelo koma basila ba césarienne. Mutu azondima peut-être asala eloko moko boye na mutu moko bo oye apansa na ete pona nini azwa kaka réalité ya mboka avanda kaka s'intégrer pour azala bien. Biloko wana nyonso il faut toyebaka yango. Partout au kozala na monde bolingo ezalaka eloko liboso botia na mutu yango wana partout ozana place nyonso oyo zali bolingo eza eliko lobate ke bolingo ezaka na Congo na Angola bolingo ezalaka te okoya Angola okuta na mutu olinga yo ma chérie tu es belle OK na Kinshasa okuti mutu olinga yo OK na poto okuta mutu olinga yo ezo dépendre na ndenge mutu akomeli na poto na ndenge mutu azweleli na poto na ndenge mutu akameli na poto eza na mibali musu akenda poto alingane na Afrique te akomi kuna sali ba vina na bato poto tango amoni esimbeli ete azongisi ya koluka na Afrique tango aye koluka na Afrique mwana mobala bato ayena mutema ne malamu aye koluka na Afrique kokoma komi na Afrique akuti ngai mamour na Afrique to solo ilobi Bela salisi biso relation Parlement européen salisi biso relation ngai muto nazwi bale ya libala ya libanda ya poto na gérant ndengeni malgérance moko eza ba cause ya komona ke ebele batana mituna ba amour à distance eza bolingo te eza bolingo lokuta amour à distance comme mangana échec na vie oui en quelque sorte oui mais côté muso no yebiso non parce que amour en distance et peso mayele et peso comment on découvrir mutu so oza mwasi mayele o comprendre que eza na bolingo te biso to chaka eloko yo papa na biso ipupa lo ba kosa leka kosaleka biso toto tia kosaleka eloko biso basi tozozwa ku ebele tozotika na bapasi parce que biso basi na mutu na biso totie kaka ke relation nyonso ifo ememanga na mariage non
relation nyonso koyi komema na mariage te. Les voix de Dieu sont insondables. Tango kendaka ko sambela, tango babotino ba sambelaka. Peut-être ozaki na problème ya classe, mobali moko ya uti libanda, nzamba sunga ye na musala, atindela ko 100 € po tanga na yo. Ezaka po abala yo. Mais formule, oyo nzambe fo lekana na nzela na yo, ezalaki amour. Parce que yebi ke na amour na kozonzamba yebi biso bien. Nga lelo pona koma na église on a sambela nzamba leka par amour. Na ozo luka musala na Grand Hôtel na Congo. Na zozonga na nga et tout na silisi bakamutu na sali ba biloko na nga na zozonga place on azalaki wana na fongola sac na nga ba yibi nga mbongo. Na victoire. Et na cabine azaki na comme ko supplier mutu a cabine. Pour le dire que non, na kende na benga ndaku boye na bungisi biloko nyoso tout boye ba kende ba na benga na compte na kota na banque na biso na Congo et banque na kende canceller ba biloko nanga. C'est là où j'ai trouvé l'amour. Mutuana nda komisa inga na église on a sambela lelo. Ezalaki nzela nzamba lingeka na le kapona yeba ye. Na le kapona sambela parce que noko na ngai de femme Pasteur Didier Lompinga que son âme repose en paix. À la kisa inga bonzambe, mais ya yeba ite que déjà zo laksanga menga moi teti. Mais nzamba laksinga pasteur on a sambela na songe et puis pona mona ye, il fallait na le kana canal ya mutu. Na le kana canal ya mutu na mon église nanga. Et on a mona pasteur bien l'autre qui pasteur, c'était ça. Et ça na ba relation mususu en distance et ye juste pour aider yo o comprendre que oza mwasi balingaka yo. Oza mwasi oyeba ko découvrir ba potentialité na yo, oyeba ko découvrir qui es-tu. Ezaka ate po memo na libala. Imaginez-vous que non, tu fais rien dans la vie. Okute na mo mbali mo na Facebook, na groupe moko ya WhatsApp, et on a ba TikTok ne koma lelo na ba Instagram o wapi bokutani bokomi ko so mwana mama note ndeko note akomo kabelo mbongo. Yo siko pona ona makanisi note ngozo mbongo wana. Olio développer makanisi na yo, o tiata mwa kopa nguba no banda koteka, soko za makazo nix kata fufu no tia liboso a porte, yo zozo mbongo wana eko banda koyaka kaka. Or toi, tu as demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi, bénis-moi. Mais Dieu t'a béni. Yo siko tellement aeli na ndenga bolingo. Yo monika mobalo ayepo abala nga. Nana yebiso ayo abala. Nana yebiso ayepo abala yo. Na yo ka pasi na bandeko basi oyo. Mobali mona poto alingi muningano na Afrique. Ale yo ke ko funde pa mwasi andaku ya mobali wana. Est-ce que consulta ki nzambe na yo? Que mwasi wana mobali mwasi wana balingi na Afrique aye pour détruire mariage ya frère wana na poto yo consulta ki nzambe na yo mbala mususu zanzela mo nzamba lingeka baleka na bango bongo amour nyoso ya distance comme biso dans le mariage tende ko nga mwasi eloko ali boso na lingi na yebisa yo ezala amour ya awa bolingani na mobali na kala tozaki ba chérie copain copine diable ebo bongo la pe makambo ngo et comment mala moko se mobala lingi yo ona na chérie nanga oyebani se na famille na yo makambo comme vitesse mobala koma ko luka yeba bandeko na yo ozala ka wapi makambo comme vitesse do diable on dira bongo la mai 20 mais ya ozala kokia ko bongo la mai 20 parce que muto azana droit ya kozoba vase o ezala ki ya kosokola maboko a comme ça mon vase d'honneur c'était juste kaka yembo konzambe. Yaya mobali alingi yo ndeko nanga mwasi atozolobela ba mama na ane o eza mwana biso moya ba mama faut consommer biso. Yaya relation nyonso ezala na luanda tokutani tolingani mamour tu es belle merci boye boye nazwa mobali wana ka lokola copain nanga ami nanga secrétaire nanga bela amour à distance eza kitoko zoye lokola camarade na yo kozwaye te lokola mutu moko bokomisi lokola mobali nanga amour nanga mutu yo yebi ke oza place okuta anete. Si y a un problème pour arranger comment la personne qui est dans la Bible il n'est pas bon l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc la distance on est faut bosser l'effort beaucoup tana et puis ce ka boki na ba lo ke no ba ba sala na po baza l'ensemble ba ko finaliser ka ko kutana. Le problème est que il faut yeba relation na kutana en distance et ça relation nanga eza chemin nanga eza mobali nanga peut-être c'est ton grand frère nzamba pesi yo grand frère moko asunga
yo na ba classe asunga yo se découvrir asunga yo sala business ya to mona basi ebele baskroka mibali na poto a escroka pe garçon abatu azana na mobali na ye na Afrique basalaka bolingo na bango mona mobali atindaka bambongo na ye so na bina tia ba audio a téléphone ngeza craqué to sala ki débat mutu pa lobi ke ngai vraiment nazo mwasi nga nazala ba masolo mususu bato babetelanga mobali abengisi mwasi awa na Afrique afutela ke ndaku makambu tututu asilisi makambu tu abengisi ye vise zwami papa vise zwami asombi ba billet et comme na aéroport mobali ayebi ke mwasi akoya lelo. Imaginez-vous un homme marié alembi na ye amoni ke mwasi na ye na poto makambu za nango bien ta alembi na ya boyi na ye liwa alobi na okufa na nga liwa polo kamba te me na koloba pe te na sala ka makambu mwasi na ngai ya soki mwasi ayale na largue na ngai parce que mode de vie ya bapoto et comment le quoi mode likaku soka simbi koto oyo soka zolanda na ndenge ni ako rampezo mususu te akotika na ye te il faut rampezo mususu alatika na yake ina ye c'est comme ça. C'est comme ça. Kovana na mutu, kolamuka na mutu ezaka facilité bolali na tongo bokabone onga ya mwepesa nga pasi omona mwasi moko boye azobeta toloke mobala mutu akotika nga po azwanga. Ah yaya so ipenda za yo destination yo ya otika na ye akotika mais soka za destiné po na yo ta otika na ye parce que ça pe na ba vachi fo bango ba bima po ba Esther bazwa place oui ezali eza biblique. Ils ont des femmes insensées au bana banda comme bala il faut pas bima batika bala mbala batu bazo na bango ba Esther na bango ba pesa bango kimia bazo bango ba Esther ba pesa bango kimia ndeko na ngai mwasi a voyager eloko ne pesa inga passe mwasi a voyager mobala kati musala na ye alobi ki azokende kozwa mwasi na aéroport ndoka mwasi asabi komela ki lobi do ebisi mobali ke na kolongwa lelo na kokoma lobi ndoka yede sami longola ki ami komela ki à quelle destination mususu? Ah, pour le vocal, mi belle poto baba aventurier. Et là, quand ils ont appelé ma néronabisa, mi belle poto ezama toyi. Tellement moulumba ba escroca qui est, tellement Mokonza bazombo, Steph Dominguez ba escroca qui est, allez Justin pe alobi nga pe ba ko escroquer nga. Mais ce sont n'importe quoi mon amalam. Pablo. Et c'est n'importe quoi. Bolingo ya distance na kolemba kolobate ke exemple nango bolingo kaka. Malgré ezala na hypocrisie makasi. Bolingo ya distance pour être sûr ndeko nanga. Il faut ça il annonce sagesse. Ce qu'on comprendre que mobali openza azo sunganga mobali oyo penza azo zalananga c'est que non on dirait c'est loko moya sérieux et pas na biso ba mongo balobaka bo soki ovandi na mobali yokaka mingi toto yo yokaka matoi na yefo yokaka nini yo mobali akolobaka parce que ça la base mususu asa il a ka sentiment mon amour mon bébé chéri tu sais mon amour mon chou mi ba la poto ba yebi chou ba yebi bébé ba yebi Valère je t'aime yo sipo azo koso na je t'aime yo za na banzala je t'aime yo ba koso na ba je t'aime yo poko tina ba mon adoré mobali ya solo ayaka na vie ya moto ayaka na vie ya kosa nzoto nante même auto kuta na kané boy ayaka non quoi découvrir que la personne yo zu mutu moko na amour en distance abandi o maman ko ma chérie baby ke ozo excité nga bébé oyebi ke neka na solo la na oboye biloko nsoto na ngamba la moko etelemi yo polobi papa ya solo ya solo ngape l'accent no mutu alibele na yo excusez-moi bandeko eza nango mama bolingo ici chez moi je parle yango moi na télévision bémission na ngai bando le kamini na minuit parce que je parle que la vérité. Émission na ngai za plus émission à mikolo. Beaucoup découvrir bilenga mamour na kati ya Jemidor. Mobala bandio l'accent no mutu libele na yo. Beaucoup tali pas même une semaine. Yo pe moi na moi c'est ozui.
Il a libéré no kitoko ata monyango na nduta ata monyango na tâche azuka ka kitoko libéré no bien bon so libéré ça bon na seku neza ndeni yo pe kuna l'accent na yaya ata yo moko za be assure que mobali wana omemo na libala mobali wana da toxique omemo na libala directement au kosayo boye barake na poto eza na ba mibali biso to sola na bato biso o solo la kana moto chaque jour mais chaque week-end akende otala mwasi na après week-end ebiso yana na week-end on est pas mère na kita la mère ya solo e mavanda raye moko eza na mobali muto avanda raye moko mais na mwasi na province mususu tellement musala ezo senga que asala semaine mo baba kuta na week-end mobile nanga na zona poto sérieux mobile nanga to sola chaque jour aokosa yo parce que osa paniquer vite à besoin sois calme ma chérie mobile ya solo aye na vie na yo même si a sengelo boso boya oti côté parce que mobile a lukaka qualité mobile a lukaka qualité biso bandeko na biso tolekaka na ba émission bonde bomona biso tozaka tenter omona mutu so abengi na chaîne aobengo ade amolumbu yo ebika ke non peut-être mutu amona ke émission na yamba yebo oyambie we molumbu aobino lo molumbu tokuta na bakani belé ozuka téléphone okati o bloqué tokuta na eza mobile mususu azoya alingi yo coup de foudre moka mte sala ki alinga yo metango bobandi ko kende na ye abandi ko sentir mutu na yo abandi ko mona oyaza mwasi oyaza femme te oyaza ne jeune fille oso na koti na vie na ye eloko te yaya par de développement tango bozo sona mobali alembi mutu moko ta ko yebiso ke mobali ya po abala mwasi mobali ya ka ko meka tango bokomi na ye ensemble bokomi ko sola bokomi ko partager ne par là mobali a comprendre que oaza pe mwasi na continuer na ye oaza mwasi te parce que na ba poto place bango bazaka bazana ba basi ba jeune fille baza basi baza ya kano biso to hotel maté place ba ozo pena soya ko sorola nzoto donc basi ba se découvrir que propriété à mwasi basala kana ngobo lo senti pena ke basi mais soki mobali na poto andimi atika basi wana po alanda muntu mona Afrique abando soano apesa ko bambongo na ye c'est qu'il comprendre que basi na so bazande ngi moko et ça juste quand y Afrique pour se découvrir te so na yene na poto se découvrir azane ka moi sikito mais est-ce que yo pesa chance na amour à distance na yo est-ce qu'on pesa nos chance est-ce qu'on pesa amour à distance nos chance okutani na ba conséquences parce que yo moko mbala mususu problème na yo ndeko mo mobala ebisinga bi mamour na linga ifi moko boye abandinga kande toza boye tona ba problème moko boye na ndako na biso moni kutu ndenge toza awa tosangisa kambonga provision omoni kutu ndenge tofike boye ya soka za mobala nzamba tindeli yo te esili yo kolobaka mibala poto ba aventurer soka za mobala nzamba tindeli yo te esili tala amour à distance elinga chez les parents te soza chebino amour à distance ils auront moins de chances le bas à moto nzamba tindelio lisolo to bando solo ngo kana mamu amour à distance so ko moni pina ke solo kana mobali querelle o moni bato bakenda poto ko kama kelele te biso bato za na Afrique mo makele za mingi bande on a bona Congo bolobai na ngalobi yango na opesa bino ba réponse makele za mo biso mingi o moni bande ko bana ngola bazaka na moi plus de chance amour à distance na e simba akoma poto ezarape coup ya voyage ya Congo na Angola eza différent façon bo memeli bolingo na Angola mutu to afana na ndako na ye to futela kabandako chez les parents eza moi mukie mibali bazalo kola bana mikie mobala taza na mwasi na ndako mwasi wana pesa ke nyoso ba poumon ba ronyo ba biloko tout alinga kaka ayoka pe kuna eza ndenge ni siko tango abenga kayo ya olga ya nani olobi nini ya zo sola no omona kati na ye
nga pena na chance tala linga mobali mona poto bike to sola ka mobali na mibali mosuba koka ngote parce que culture na bango façon na bango ebiso sona muta poto ataza na makadam oyo kande ebiso to yo ate yo kasko biso so bimika na makadam oke muto yebi ba ga libanda o sona muto wa libanda muto kutwa yeba ko za libanda po buwi o yazo yo ka makelelo yazo yo ka eza ndenge na biso ta culture na biso yango moni e monde ko nga so za mukolote okolate linga na onde ko na place ozali vivre na bolingo na yo ngala baka bolingo à distance et kabola biso pe na ochuku eza la basi mususu oza obsédé sexuel olinga ka basala yo elobi la duchesse olinga osanga bolinga ka basala bino siko nzambe na mawana ye il a compris qu'il faut pambola yo atindika mobali mon étranger linga yo juste pour longolo na mode de vie à ochuku moi c'est nyangwa linga basale nyonso moi c'est nyangwa atako to ba marié balinga basala bango chaque jour te maman nga bitanzinga na yebite maman soko lobala ngani malgré tant to bala rabate ya biso ke non nzoto na yo eza nzoto na ye nzoto na mais na bakaya ba misala muto azo sala musala na ya pasi bi mort eza na sima ezo ya hémorroïde ezo ya kozala activer yo basala kayo ena basi musuba balinga ko sala na kama ko la bala basi bavanda zoloba ngapi na yoka kati na tonda ngapi na yoka kati oyoka kadi ah Dieu bon il faut avoir le Saint-Esprit pour biloko musu ezala moi calme bande kwa amour ya distance toko salela ngo suite fin na lingi juste na yebiso ke bolingo à distance eza bolingo ya enseignement eye ko kolisa yo bolingo à distance eye ko bimiso mbala mususu na derrière moko ya vie peut-être oyeba kiti soki ekuti yo oza mwana malamu yo yoka non te mobala lobi ke na mekaki nanga maintenant comprendre te tellement pas na bolingo moi sine ya yo kosa yo ana bolingo moi sine na ndako o comprendre mobala na saleli au voyage au kepoto au commis sur place atali sur la réalité que na ko parwana moi sine ngate juste na aider opose à la bien et basi muso bazaka ba aider à la bien comme na yo pour la ni au sali bo fortika en Afrique oh yo zandoki ndeko na amour à distance na ko lemate ko yebiso ke bolingo à distance eza bolingo kitoko na kolemba te koyebiso ki amour à distance ezo enseigner yo amour nyonso à distance e yaka te po ebala yo mususu eka po ebimission na pauvreté mususu eka po epeso force mususu eka po elakiso lisuke non oko réussir na vie mususu pe yeka po yo bimisa mwana mobali wana na buzoba eza na basi musuba na bandako na poto ayebi valeur mobali na ete akoma yebisa mobali nena na kozwa yo siko tangu nzamba te yo na nzela mobali wana kaka mwasi wana kanyi conversation na bino mibala beli machacha mission no eza eka po bongisa libala wana oh Dieu mission eza eka po bongisa libala wana nzamba yebi ke libala wana eza ya bango mibale eza ya yote siko aloba ke yo ifo leka wana po bongisa ka libala wana biso siko to chaka ke naso na lingi mutu libanda ifo mutu wana balanga c'est faux et archi faux mibali o babala en distance o basalama po babala na mwasi na distance baza au moins mwasi wana elle n'est pas hypocrite akenda bwena mobali c'est pour cela au mona mibali moko benga yo un tel to mona ki mamour azana bar te na yebi ki azaki wana akende ko sala reportage to mona ki mamour na butu na ba mulumba le 8 mars mbule zobeta ba le kanzela palanka na ba air tardif te na yebi pe ke mamour azaki na kende ko tourner na yebi ke mbule kangai bango quelque part ya bolingo à distance eza facilité zelo kwa mikolo ezelo comment oza na maîtrise yeba ko vivre ngo parce que ozo ba accélération ozo mi pépé ozo ba mbonge mais so oza kimia mobali pa ko fana vie fio no mona na pese chance a pese yo chance eza so mobala bension na poto o komisika a pese ka chance te o a pese na falona na poto a pese chance te a pese na merveille niese a pese o te na glodi ilunga ke le Seigneur a memo musika place azoli na koma na yo. Joyeux anniversaire à toi, maman française. Na bengo maman française parce qu'ils ont des bons pe ko la bongo. Fanny Ugonda Lemba Mbala. Madame, son épouse, et joyeux anniversaire à toi, mon mobali.
Mokuna Weto, mon vieux, depuis Canada, que le Seigneur vous bénisse. Abaxelo, impuissant, Asailo Kaposa Moutima Nayo, vraiment bien petite noix, elle est là, trop, Alinayo Mingi, joyeux anniversaire, Nabino Mignon, Sopé, au Botam Namukolelo, au Mamour à Bibinoté, vraiment Zambalola, Apambola Bisso, amour en distance, et aux à la bien, aux à la moine mala. Sokolinga amour en distance, Zala prête, il y a pour recevoir, batak, choc, au surmonter, puis au commun à destinée. Balingio lelo, lobité barbalo, lobité bokeno kuna. Que le Seigneur nous bénisse. Je bénis le bon Dieu pour nous alamu lumbana réalisation pour la lelo. Papa langai nginamao nzambalo la apambola yo. Maman abenga batnyo so ba bébé. Soki bébé nanga, okanya on a téléphone à mobile na yo. Et ça le panique te. Moi moi sur na abenga batnyo so ba bébé. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. D'écouter une émission à la prochaine numéro. Mais vous comprendre que continuer caca amour à distance avec l'amour. Qu'est-ce qui est des conséquences? Il y a amour en distance. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Ciao. C'est la différence qui monte médiatique. J'ai mis dans la meilleure chaîne.